ce qui n'a la qui nous dit nous doit au fin nga c'est na zane muta finga na yoki ponga so finga yi na yoki na ngate tanke zangate au fin yo bi na yoki na ngate sala ngape ko na ko yo kape en Alexandre mais ce qui na moni que au monita makamine bimaka wa ipare que abotela ka mona mo monsieur malade azaki le 7 Valdi Tambo soit kami on comprend pour ngai na partage pas si ya bande ko na nga nga bande ko na presque ka ko problème na zaka derrière bango na le ba malam pour na bango na finga été na zoka ni koso ki bazo ni émission et bizu na ngati bango na j'ai parlé sur elle na bi beaucoup pesa eberte beaucoup la problème que pour toi les gens ko lokoko nous ça bota manango donc défendant no ye ba traiter ndoki mais pourquoi pas ya biso nous souper à quoi défendre biso est-ce que lokoni la question na vidéo ne que ça qui rentre Mande Funalox. Oui, Ezanga et Mande Funanga, ce qui n'a pas ce qu'il y a italien. Déjà, Moutoumoussou n'a pas touché un problème. Il ne fallait pas toucher. Bagouana est spirituel et l'ongwa nengenini. Et c'est tout le monde qui a nengenini. Otika ni netisoba. Dadjuna Fali makamweleka qui sur scène maniki azalaki wana c'est réalité parce que eza vrai des aba fausse sur internet parce que ba montage est comment ébélé tu comprends tout le monde qui va manaki to éviter est-ce que ça réalité et nous bango vient na ndjora ba au monde na iloko wana baza ba ya miss ni balé c'est que maniki ce qu'on dit qu'il fallait azwaka ba chance ya bato c'est qui passe ta miss ni balé ba chance ba to fallait azwaka zo pe ani je ne pense pas. Tu comprends? Azou a une indignité. Très cher internaute et bonjour, bonsoir, ça dépend à l'heure à laquelle vous suivez, vous captez mon émission Libouleur Bastar, c'est bel et bien votre humble chroniqueur au nom de Aigle et la presse, Manga Libola Manga au commencement était la parole et la parole était avec Dieu, donc Mokili et Salima Naliloba. C'est toujours votre humble chroniqueur, c'est le Sarabunel que celui déjà les lois apparaître sous devant l'écran la bino, c'est pour ça la question Mouto Aigle et la presse, Manga Libola Manga international, Oyo, Aïko ça à la TV. Donc, vous continuez toujours à s'abonner à la chaîne Abino, Congo sous TV, on s'abonne au santé, pour activer cloche à notification pour que tant actualité, aux vidéos et aux alencours, au moins déjà actualité, déjà on a beaucoup partagé et au lien qui est sur Batan, Pamba. Donc, aujourd'hui, je suis passé dans mon plateau, je suis avec un confrère, donc on a bien un confrère, dans le monde comédie, dans le monde de la presse, dans le monde du sujet à vie, il y a privé, parce qu'il y a autant de place où il y a foutu là. Mon finger qui est, mon chrétien qui est, n'a représenté, mettons, bon, panza caméra par Roméo, avant la boîte, bah, patron et chaîne, Roméo, Pandaboué, bah, maman, qui est, mouton, n'a yambi, le plateau, sans plus tarder, je remercie d'abord les bons dieux pour la soupe de vie à travers les prophètes, qu'on dépose Konde Polo Dominique Liloba, les papas de Bobo Konde et Eli Konde, et pourquoi pas aussi à Yvonne Konde et Laurette Konde, Cédou Konde depuis Paris, pourquoi pas aussi à mon boss Jires Mboni Nzete Mbongo, double patron, mon Konzi Mdatsara va moins nager pour que tout le monde toujours d'actualité. Topé ba information ya kito mon thème ya maman Karine Mboni Babi ya paroisse en reine depuis États-Unis na kati ya Dallas wana bosanité ba partenaire na topé ba sponsor na topé ba manager o ba ida kabiso ba prendre pe ba sala ba moyen na bango pour que ba émission na biso ele kaka toujours kitoko na moni bongo les vieux trésors batanga depuis Dallas États-Unis d'Amérique depuis Dallas et pourquoi pas aussi na couple Chiringimbi motema ya Sarah Bateko Babi ya sans reine donc Santa de Libala à toi aussi l'artiste Simon 9D78 les gars rappeur na 4 Angleterre le seul artiste émissaire rappeur Chokazo rappé ngai R de la presse na mitala raté biloba lobana tika qui dit baloko ba jeune à Bombe pourquoi pas aussi na Molobeli nae Regina Molobeli na marketeur nae Nina Kabesa maire nationale depuis London ba panzaka ba image tout artiste Simon 9D78 ateka pour avoir bien azali seul artiste émissaire rappeur
a immortaliser Redi à Messi. Redi à Messi ça vivant. Tout le monde a un théo rappelle Kingandi, on a gaz fabuleux dans la monde a immortaliser Aziz Missia Moroté à King A. On a impernamté Simon Karaï Moko 9B78. Merci beaucoup Roméo Dereb Lili au Pandi Makamba c'est toi, c'est la qualité de ticket bon ba quantité ba misation mais tout le roi Bokechu. Sans plus tarder na invité na ngana pesaye ba bonjour na bonjour Rodrigue Mukanzo autrement appelé RH. Bonjour aigle de la presse, bonjour à tous nos fidèles téléspectateurs internautes qui nous suivent en ce moment. Yeah. Merci aussi à tous les fans et pourquoi pas à toi Olga Passi, la fille à catalogue naturel de Paris, maman la Farel ainsi que Christine Chanel. Merci à toi mon Gigi pour l'assistance à Lilo. Pourquoi pas à toi Lumbo Mike depuis Belgique, le nouveau Belge, garçon fraîcheur. Lumbo Mike, il y a eu un mois donc nous avons ça qui est RH Azala. Merci beaucoup na ba fan na nous sur toujours l'actualité. Voilà, RH Mukanzu toujours na actualité, toujours parce que Aigle Alingara Koyamba na plateau poto panzanteke to yeba na biso tout et longo. Je sais que vous êtes partout dans le monde. Voilà na biso ba tonton Pichu Masou depuis Paris et à mon papa et même Manzana Kati à Paris vous landa biso partout et pourquoi pas aussi à tonton Pati Dembaki Lambane Lamban Fumu Yabilele et à mon tonton aussi Georgie Dembaki Nakati à Paris. Sans plus tarder Nayambio Lelo a pour tout bêta l'actualité ont dominé sur YouTube. Tout le monde a des chaînes différentes. Tout le monde maniqué boye maniqué a fongo les livres, a fongo les listes. Tout ça qui a des listes des comédiens, liste bigné limo et comme sous liste moko boye so inde to ba ndenge ya ko développer ngo yona bibo za la pena brancher scotché. Sans plus tarder to mécanon ko tombo la analyse ndenge bandaki avant ko tombo la analyse c'est très important ko ba boni santé boni peut parler. Merci beaucoup santé vraiment nous avons ce soir tout pour ngana nzambe inchallah bana nzambe ba fils de la promesse atandenge nini moyele qui suka to etana kaka on est là ça faisait na mobile nous sommes na soccer c'est dernier temps tout ça la ba fibre pour mais nzamba zo ça là toujours to apparemment ba to ba obi limo zo mona na YouTube moninga na zana ba respect na moko boye na ni pesaka ta makili les sur le terrain te mana zala mto zo baté na mi benda na mais sur la moni qui eleki na mi comme ça pe zoba ouais na mi comme ça pe zoba donc parce qu'on a moni qui vraiment eleki vraiment ébélé yango comme ça zoba toza koteka ya manike parce que manike atomboli biloko mo mais tokenango molo po bato ba comprendre pour omeka pe ko recadrer ba biloko mosusu o manike atenaki to moni manike alozoloba daju ozwi chance pour fali abendaka grâce ya bato yaza ne loko te ndeti nga manike azokela nga zuwa po nga naza na grâce o bagi wana ndenge ndimo fala mekaki dajo nga soba nga boma ko boma e isa babilo mo tentation ya spiritualité de anga no ba man kazala moti la femme moti par rapport à déjà le moto bala donc on va la tiko avant l'âge c'est pour retour wana nyonso effectivement moral na ye aye ba suma kambalo ba te tu comprends ouais il y a ceux qui a créé kaba buzz na ye que na sima ya ba mais il fallait attendre la place que ça ça ni a touché kuna mona simbi da juba na but ya juna chana na bana France je ne sais pas rapport ni niveau Italie hier na fali na daju je ne sais pas daju na fali makambo qui sur scène maniki azaki wana c'est réalité est-ce que eza vrai des aba fausse sur internet et sur internet parce que ba montage est comment ébélé tu comprends tout le monde qui va manaki to éviter est-ce que ça réalité et nous bango vient na ndjora ba ba mona ilo ko wana baza ba ya miss ni balé c'est que maniki ce qu'on lui qui fali azwaka ba chance ya ba c'est que par exemple ta miss ni balé ba ça va tomber fali azwaka zo pe ayi je ne pense pas tu comprends azwa ayi na dignité qui azwa ba chance na ye to kana eloko moko maniki lobaki comme ça to mekana ko décortiquer on peut maniquer ngai yoka on a somba Boukerti na
Nasomba Bentley. Jet privé. Jet privé. Ozui vina yo tiena anneau. Garçon, répands-toi. Nzambe, Alakisi yo Dadju, c'est Dieu qui t'a montré que tu as l'impermanence. Tu as la grâce. Pourquoi tu as fait ça? Or que tu as la grâce. Voilà, donc je pense que bah image où vous a illustré no monia zoloba Dadju, pourquoi tu as fait ça? Répands-toi, bablo moi bon. Est-ce que hier moni Dadju à côté maison mon boya boa ton taba analyse monsieur tout le salaka à Kolobana Dadju à se repentir, ça sera mieux que à banana pour se repentir. Chacun a ses défauts. Tu comprends? Pas seulement tous les camarades à Baninga, tous les mamans des Tanzaniens au Devengi Internet, international. Monde entier. Tu comprends? En plus, ceux qui vivent sur tous les notés, banana, ils sont descendants, ils sont Fali parce que Fali a bois qui ça y est série Gims a na succès ce que ça là a solana Fali parce que a c'est ça Dadju pour déjà quand na Fali mais à lobby Gims bino tout aux aba hypocrite comment on retire bolula qui ba rôle si banini kolobana bana batu bongo to ko confirmer ba makambo ma pane moko ke bana na basimba kisi bana est-ce que musique ezaka fo kisi quand on a lobby au moni manque à faire et ça la ka batu bongo so ça ne loko sala te en plus ceux qui ont mutu mobo que bombe elekio mingi na mutu mani kende la bombe so ça mutu mobo que jamba elekio mingi na mutu so ça mutu mobo que drogue elekio belé na mutu donc on se perdre on se va sauter ma camozo loba au moins ma camozo to loba na internet et rattrapable biso na langue quand on les canaux na internet on loba comme ma bé à bateau ouais lui aussi mon en ça je vais trop bien que non bateau peut pas faire na kabalanda yo ba mon na pe ba bé na yo tu comprends Dadju asimba kisi asa na ba kamuni aso loba ne ki asa la repentance c'est sa vie privée asimba bakisi ndenge azolo bazosala bamisala na ye azo avancer na yango pourquoi pas que yepe asala un pas de kola Dadju basali au lieu de critiquer les gens au lieu de koloba mabe na bango est-ce que les journalistes ont autant la bongo non c'est obligé de se poser sur la journaliste est-ce que maniquer des gens attangela qui bon attanga basala des titres na ye ninga betra to la mataba poto agenda poto je sais pas yemo ka sur alubakanga na kinana poto na tanga ba poto na papa na ngaba ne ba voter voilà état du cahier à ce que je sache que Moutou a salué Ifasi pour avoir la déontologie il y a journalisme dans Moutou à côté jamais pour les canaux internet à fin d'abord moi je suis sur netinga c'est là au fin dans Moutou lelo on a mis le moins journaliste on a mis tiens de côté ce qu'on connaît Fouati il faut la dire qui connaît Fouati parce que il y a entre connaît Fouati na journaliste OK il y a des choses faut pas oublier ça alors moi ceux qui n'ont fin dans Moutou avec l'équipe internet dans le babina c'est qu'il a mis comme ici pour une fois. Si. Mais d'autre part, dans la journaliste, on a dit déontologie facile, il y a une norme journalistique, c'est qui place au lieu de ça, on a caché c'est tout dans le film en côté. Mais le monde en haut, il y a YouTube en haut, ceux qui ont ça là, au bengi bilo comme alam. YouTube est arrêté. Et lorsqu'on a l'équipe internet, n'a pas dit qu'à la canine, on a dit qu'on va sur internet, on va l'andangate. Mais sur l'équipe, on a dit qu'à Bouzoba. Et Talémi. On a dit que la manne qui va comment, bon, je sais pas si c'est son nom, Batabongo va comment c'est qu'on a pouvoir. Au groupe c'est comme boni. Bon, non, ça va comment on fait ça. Était comment na benga na Congo na été. Congo na été. Tu comprends? Et Bimida na ouais. Et Bimina on va tirer Bima. Attends, comment on peut? Dans ce nom le bila mutu. Donc il faut consommer infraction là na iba ki mutu a cracher qui pisi nga aluba isinga ni makala ko tango to oui to ko tabena makambo wana pardon vraiment to si c'est bena to si c'est loco pour que to ba fidèle internet ba Hollande biso parce que biso ba auto une chance à faire na Dadju boité ko finga to ko critiquer to ko confirmer logo oyo nanu aux analyses na information na to panza on pour internet international tant je ba biloko aboye ba to moi ke ba to bando ndimela to ba paro bando tika bano balanda Dadju ba na tango landa to kana obeto développer comme ça to zonga na oyo asala gibina ba Karine Mokonzi
okendaki déjà omitali olobi j'étais déjà parti c'est jetif. Ah Jésus mon papa déjà mutu mosusu ndenge atouche yango oade ya na problème po il fallait pas toucher yango bague wana eza spirituel elongwe ndenge nini isetrouve na maboko afoli ndenge nini otikali neti zoba. Voilà, donc je pense que nous avons fidèle internet, cher abonné na biso, bako illustrer bino ba image pour que bo landango et zaka pour na biso moko. Tout le monde a lobi a gagné bina oh Seigneur Jésus, bague spirituel mais ndengeni comme physique. Pour tikali ki zengi donc tikali à moitié mort, à moitié vie. Bon, je ne sais pas quoi dire sur ces sujets. Il y a une formation à Koloba. Il y a des apôtres qui ont touché Koloba. Touché Fali, tout complet, touché Dadju. À travers la Fali, non? Il y a everything. À travers la Fali. Pour la mission, il va y aider. Oui, il va y aider. Pour un invisible. Il va y aider. C'est tout à fait normal. Tu vas y aider. C'est qui va y aider. Pourquoi il va y aider? C'est tout à fait normal qu'il va y aider. Mais pour la vraiment la sujet, là vraiment makambo pene lekande ti makambo na mona za ba activité na landela mo vraiment alinga vraiment comme de la mo trop mais oya moni ke baninga basa la repentance ba se repentir et pas de la des fois ça mo kati na ye vraiment ndeka balobaka donc avolongola moninga bipoti imo pe ba komita na kitata pour que olongola ngo ça peut aller donc pena ko kwena sheet ya analyse na biso metolingi to sait que ça sous eloko alobaki mais ba cher internet pe ba fidèle abonné biso bo sikiza pena zuba image wana teme nalandaki information topé place au manique les gars qui américain moko koloba biloko to ngato sala contre ndeko parce que bande omiso atangaki na zupe na tanga ko sola na bango te to ko sosa bango to ko bensa bango pour misusu baza na poto misusu pe baza mais baza ba occupation belé to moni manique de John Alobi bato bazo sambwisa internet bato bazo bebisa bato lakisa mboka na biso ke tozana ba jeune moko dona benga bandoki ninga abimise ba nini na ye ba popo na ye ba choba bato ba boma internet abi preuve année Karine Mokonzi elle a été mutakalisée tout ça poitrine tout mona kiango et to leki wana te to moni tout ça obi artiste et comédien oyo Herman Kasongo yebe susu il a été mutakalisé na internet to leki wana susute pa boye ko tanga mzume ba ndena yoka ba ba pire j'aime sauver ba zaki ba mutakalisé ba msusu na bosani kombo ba ba zaki tema mutakalisé na yo moko pe ba condition na kati ya loko manika lobi bolusa la soni ya mboka nikolo ya mbongo bon et donc on peut répondre et pas maniquer ce qui maniquait à éviter vraiment et ça que azwaka vraiment temps pour nous la va finir tu vois avant aluba makabo oyo eza na crédibilité moko boye te aleka te kaka mpona lobango oui nga mpe nazwaki te ya kolanda démission wana bango ya bakestion na yo ekesalenga mabe yango nalobaki emoni internet ya monde ya buzoba ape ya monde ya buzoba eza mangembo te eza mpe église catholique te donc tema buzoba eza na internet biso nyonso presque tomemango na ndenge ya buzoba totiki na mpe mwana malamu mwana bonzambe asko anataki ye mpe na anataki tu comprends mutu ndeti ye donc aza atante liboso kofinga Karine Mokonzi parce que Karine Mokonzi amisala Karine Mokonzi abunda na kotala bamabeli na ye wana libanda kotala bamitakalize na ye wana libanda yango esalaki Karine Mokonzi lo abwakama na poto aba très à l'aise c'est vrai ana ndako bien bafuta ye soki 900 € toyokaka aliaka bien amelaka manijo abi c'est faux ataka bien emonanaka est vrai ce qui te qui est pas Herman Kasongo c'est un père des enfants azala mwasi na ye na bana na ye na kati ya Canada azo vivre très à l'aise azo lata azo lia aza très à l'aise azo fanda bien c'est to tena mutu so fini ki ndeti leketu c'est un ah oui leketu oui c'est un jeune producteur o kalate oui no bango to entreprise na ye mo leketu asali nini asala azo liela mbongo afutela mo bato azo organiser ba show ba mami kolo batata azo sungata bango afutelaka ndako ne ya bien atambolaka makolo te alonga déjà makolo aza véhicule atambolaka aza très bien tu comprends donc ceux qui offrent avec offrir na susu ndeti
bon je sais pas comment bato mosusu asitaki kuna na kati en plus ayekoloba na ngai na kati surtout ya yo asitaki kombo na nga bien te ngai na balobika nde asite kombo na nga alobaki nde jeune oyo asalaka théâtre tour biso dernièrement bato nyonso bayebaki mopapilaki dernièrement sebenga malgré ezalaki nango nga te mais alors alinga te te azofinga bato akotana komona na kati po ngai en tout cas nabungela moto na minute descenda kari mokonzi eza nga nabotama mpe omengaki impolitesse natangela yango classe te impolitesse mpe na ndako na biso nakola nango te mais nabotama sikoyo nango obotami nango eza na makila de nature naza comme ça se nalobi ke nafinga yo na ofinga te oyokana okisi nzoka nde ayokanaka nafinga mpona ozwata mwa mbongo quelque part bayokana bona kisi nzoka bagie na bango nasosololekelo na internet naofinga yo naofinga avec cause je sais que no onga naosala naosala ngo na cause moto afingaki nga aparlaki mabe sur nga alobaki sur nga ata omemi ngai mpe crime tokobimisa baarchive na oyo ayo na oyo ya ngai tu vois nazalaka zoba te nayaka naleka na internet bafinga te soki lelo leketu par exemple mingi alobaki alataki rose rose ayebaki importance nango leketu abwakamaki mabe na fete wana okanisa nde mokolo fete abiko kala te moura de la presse baobala ye bapredo te so babali mpe eza problème te moura de la presse aza mwana mobali eza na bana basi alobi mwana mobali moura aza mwasi non bien si babali moura de la presse mabeni c'est que bamoni ke beauté ya moura de la presse aza nango c'est mieux to préférer mwana mobali ke ye mwana mwasi po ye ana eloko te oyo ezopesa epa na ye ke non mobali akobala ye eza nango te kotaleka boye ka façon na yo oloba oyo moto ya tiber oyo eza na kwasheka oso nakangi nakoboni ata na makosa donc nga na regreta siko français nyonso oyo nzambe azwa apesa ngo nzambe ya mystique asali mpenza na fasi moko so moto atala obengo ata je sais pas comment citer le nom gorine koma mais soki aye kozwa français mayele oyo oza nango il fallait ezala na babiso boye po motu ndeti nga ozisi français amaniki yana obabiki ngai opesi nga yango nayepe na nga ekamwisa bato donc nga je m'en fous afinga nga aloba singa soki alobiki nga naza mal répité nayebi te mal répité nga nasalaki nabomisa voilà mal réputé yango nayebi te lisumu oyo ngai nasala elika bamasumu nyonso oyo bango bazalide bazana bamela bajamba te balongola bazemi te basedroga te basala buzoba te buzoba oyo eleki babuzoba nyonso ezaka oyo yanga roquete mukanzo ouais même si je le fais c'est ma vie privée c'est ma vie privée donc tu comprends non j'ai pas dit que moi ezala nga te mais même nga eza vie privée na nga tu comprends eza na motu tokotelemela nga na internet alobela nga afinga nga akache sur ngai non ye soki azomanki à dire aleka na internet azwi amili atama ya mili atama baolanda ye baotala ye mais akache sur bato te parce que bato nyonso bafinga bato nyonso baloba derrière bapiblia bango bitakaliziana bato bazaka derrière bango balanda bango batala bango mpe bane mozibi église bandima tombaka na kati église obimisi paster nalobi yango aza parmi bato alobi ke non baza mal réputé ye mpe bapiblia ye nga mpe bapiblia nga herman kasongo mpe bapiblia ye artiste mundu otanga te musicien otanga te ngai te lelo aza oya na bafani baza na nsima nde balandaka ye bamonaka ye balandaka ye basepela na ye pour dire que aujourd'hui le monde petit quoi le monde peut dire tout sur toi mabe nyonso sur yo mais tant que oza ya nzambe mokili moninga okobwako mais y aura 2-3 personnes oyo bazala ngambo na yo tu comprends toza ba 7 personnes oyo te tosala masuku oyo amoni ke non toza mal traité je sais pas par rapport à quoi badiamba ye amelaka mona kote donc yamela omoni ye lelo bakani mokosi bagane mpo bazalaki mayele bayaki na objectif nde na finga na internet ofika kosoba te so batinenga mwa $100 nanga batinenga $200 donc etata nzela tiki na kota France à travers bafan na ye basponsorise ye lelo aza mingi na poto azofra lese mais ye atotineli $1 million 3 millions bamogroso nyonso to bateka jamba bayebi esibela bango ya solo eza donc maninge mena oconfirme bayaka na babombe naostike koma motu te kasi manike kasi manike yango nalobi donc nga lelo nazaka epa nanga nazaka très à l'aise nazaka kopana yo nafa na place bien naza bien nabata bien naliaka bien so finga babeli kotina se j'aime pas que soki
manque à dire ou bien makamako le bezate et la société ce que moi un bon journaliste ou bien un analyste sur l'équipe émission va poser aux questions moi qui na makamako le baté si yango sauter dans page ou soit bambelo au moro boye couvrir oui au lukate au finga bato batala yo pour bato yo zo finga peut-être au finga bango inconsciemment oui mais de conscience ndas qu'on au finga na aname conscience mais la kena au finga pe mo lo bato mo ma kama finga est-ce que ça famille nanga à côté ta na famille nanga to ni pour moi na ko fingo pe na bien na likisa parti pris na fingo na senga na tati na monte pour na finga na cacher sérieux pour na mona aye ata sukoli ma ndeni na ko les aka mkuka. Voilà, merci beaucoup Rodrigue Mukanzu to bomba yo pena po tala na parler to kuchoro ça ma bébé ba retourner pe théâtre chez tout ça de Rosenga faut aussi reposer to yamba prochainement mais o eza avant gozo la kae avant gozo a continuer sur le taquet ce qui na la ki muté muto a finga nga c'est na zane muto finga na yoki ponga so finga yi na yoki na ngate take zanga te au finga yo bina yoki na ngate sala ngape ko te na ko yo kape analyse mais soki na moni ke moni ta makamine bimaka wa ipare ke abotela ka mona mo monsieur malade azaki le sel Valdi Tambo soit ka micro on comprend pour ngai na partage passe ya bande ko na nga bande ko na presque ka ko problème na zaka derrière bango na lo ba malam pour na bango na finga été na zoka micro ce qui bazo une émission et là na ti bango na j'ai parlé sur elle na bi beaucoup pesa eberte beaucoup la ti problème que pour les gens ko lo ko to sa bota manango donc défendant no ye traiter ndoki mais pourquoi pas ya biso ni soupe à quoi défendre biso est-ce que loko ni la question na vidéo ne que ça qui rentre mande funalo oui ezanga mande funanga soki na ngai siko ya yetali na nini problème les amis donc asite suko mona ngati pardon soit autant ba komba bantu atanga po o eza à vendre voilà mais na obeka to mo na suka émission na biso mais sans plus tarder photo tombola tout le monde le mandité de John oya bi que non bino bo sai li sumu ko ya ko même adana f o basalaka bino nde mena bo baby sur internet bo za mal répété a suki kaka na bino te mais no moni lelo ba bengani super fali popa son théorie qui disons à la engagé na victime de fingela ka fali ba musicien mais lelo ba bebani ceux qui va maudire déjà vina yo partout autant molaka et simate partout qu'on met la porte et vous m'amenez là pour ça maudit tu vois donc il y a déjà tout c'est à ce que ça là le qui fali azo ba bengani na eviti tout non ba bengani lilote ba bengana e tongo ba bengana e kala omoni le loko ya bibe na kiazala kama yele ya koleka batu nyonso elige ba sala yi ça c'est kaka kata groupe ba ebisi yeke ko finga ko filo bibe ya moni kinga champion ando batindaka kofinga kofolo libe kaka ba musicien fali baloba pe l'émission ba leka l'émission baloba si yango ndoka nde ba obengani na groupe na bayele aolie bate ya de kia lobi na suka nango azonga bo fali asa nini abokeye à partir wana singa ba pardon mo musique tout fali aboya na ye azongisa na ye société omoni kata zoba wana ki wani bima pona ye donc pona manike kata zoba wana lokola ya yoka kate aye ba kata ne ye ba kata manike donc alors balani tout de que pour na soki photo soki makamani non bakate déjà tongo pour azana mal bouche azana split wa ko pesa na kati ya bu talaka aigle mega zalaka ko entourage ne batunde ya bomo bazana donc et si baté donc déjà bakata ki alors baki afinga ki kisinjora non afinga ki venjora azoki ko landa ko fisima pour na ko fiya lukela e visa ki poto muninga lelo a gagner fi ok des potos peuvent bien en aller bien au Somalie qui m'en a eu oza kwa sire ba ke njora okima nga depuis pour monter quand qui ba gena prince bakali ba tunanga ba ya bazana ba kena ya poto nga tanga ovimina na poto no zonga te na ozonga te so minga ka yo ko fike ko sala na mission na poto ne ke tenga na ozonga te boni ko pe yeba ni ya tout ka wana voilà nous c'est l'hypocrisie des bon qui les zonga te pour dire quoi ba o ya finga ki chance est sur bango on m'a tapé pour bientôt là on m'a avion ok pour tout vivre à l'aise c'est quoi y mutabeta kitolo na victime to ko benga nga zate ce qui
Karim Mokonza est victime nga na kolongwa nga na kozwa place na ye batikeli ya mwana kasi azwa place na ya Karim Mokonza aloba complexe d'infériorité à ça. Voilà, merci beaucoup Rodrigue Limbiza so kabela so ta 5 minutes ya pamba to koya awa na moni ba kaka ndenge ba bimisa bino ba bibino osali lisumu ya dana F plus que yango to koya ka mukie na shit awa déjà un mot pour Namaram Karina, le but de Missi, Bino na liste, pourquoi va PD, avec Herman Baga va PD, Nani Maniké de John plutôt, mais la mission na liste, abi Herman Kasson va PD, abi Missi Moura de la presse tout kolobate, Yemenaza Tantine, abi Bokechou tout maman va PD, jusqu'aux armes ou Jana va PD. Un mot pour Nayango. Vraiment, Bino Bolukama, comme nous, Jana na bango. Abi Jana na bango. Nazasuna et le Kolobate. On va les lois dans l'équipe partout. L'identité est déjà là. Déjà. Donc, le col là que Zaba Linga qui est à la star dans le Lenguana, Balatana réputation beaucoup de Yamabe. Après, à Salanga star, il est quand à Sassuana, donc Nazatan en beauté, on a mis la mot dans le mais aïe, bayambo bien. Tu comprends? Yé, ceux qui a Beninga Bongo. Au moins, on a ça là, peut-être à y bien modé. Peut-être ça là. Oui, c'est pas bien. Ouais, à ça là, les jours, oui, ma vérité. Dans les jours, on a baqué, n'a pas mis sa liste. Le coup, il y a Tani Busson, mis sa liste. À Otia, ma beaucoup na moto. À Otia, ma beaucoup na moto. On a le bac, n'a pas journaliste, on va finir, parce que c'est la biso, analyse, une fois, tu vois, na. Le bac, ma bé, la biso, ma mona, ma bé, la biso. Les jours, on a baqué, n'a pas mis sa liste, n'a pas bon. Bah, suspendre, il va suspendre la 7e bagarre. Oh, bon, on a presque suspendre. Ouais, bah, suspendre, on va suspendre. Na Congo tout est permis. Nous sommes ça les gens ont permis. Mais nous sommes pas dans beaucoup de internet. Mais attends au film là qui nous a payé. Et là on film qui ça qui payé. À part qui payé, le comment film là on dit basse na poto. Pas na ka ni naza. Vous avez basse na poto. Ouais, naza na ba Olga passe la fille catalogue naturel. Maman bana azana poto. Sandra que j'ai sali, c'était comme on a été pour voir comme on a Facebook. Alina ka ndenge nazali. Donc moi si na Sandra na moi si na ouais. Mais Olga, Sandra c'est ma sœur à moi. Ah, pour le Bassi. C'est le Bassi. Bassi nanga, Bassi nanga, n'a pas fan ko yanga ya Bassi banana. Ah, ok. Tu comprends? Ko soutenanga na ki pédé nanga de ba film nanga bandima nga bongo. Donc nga to film nga pédé no commenter no senga etiko la tangate, on a zala mbote, pe on tiko sala mbopeti. Comment on a balatanga, babi racheter les temps car les jours sont mauvais. Voilà. Le qu'on a déjà fait ça qui n'a le qu'on a, il fallait ce qu'on a zouango. Na créé Syriango. Et ça opportunité de ça mais il faut qu'on saisir yango. Donc moi comment t'es les gars, on va regarder ça comme on a pas mal. Et les gars ce qu'on peut battre fenêtre on a mis ça dans la salle là. Voilà, merci beaucoup, merci parce que vous êtes partout dans le monde Bandoko Landa. Chaîne Abino Congo Soux TV précisément dans mon émission Liboula Bastar quand il y a Baka Liboula Bastar et Ambaka ba tout ba porte-parole ba artiste musicien ba rappeur ba joueur ba politicien muto alinga loba to analyste moko aye donc maintenant la porte est grandement ouverte pour Nabino tout et pourquoi pas aussi à mauvais mon grosso mia qui motema ya Anita Mavita na kati ya London babi couple Morisala 100 ans de vivre, 100 ans de résistance, donc 100 ans de arabe et pourquoi pas aussi na entreprise en na kati ya London, JKM Design na kati ya London, donc pourquoi pas aussi à Shaggy Rodriguez vous na kati ya Angola na moni bongo Gloria ya makana na kati ya Luanda et pourquoi pas aussi à groupe Chanel Bilengi sexy.com à mon vieux Sama Lukoki Kayu na Kayu babi mo konzi ya livre sterling na kati ya London levé Billy Mondo non c'est la kaka donc donc micro na lembi ba aéroport na komi na kana bato à Londres donc to comme na suka émission biso mode la fait raté mais loko l'émission na début déjà na fin ngo photo ça to tilo fin ngo pe ça fait numéro téléphone na moi message loko la au mona ko opportunité ya gipede pe ça no diembera yango RH a bien opportunité ouais ba finga na série yango ça arrive ba série yango c'est qu'on ça la ligne vraiment donc assumer kaka je m'en fous je ne suis pas là mais on a le baka ba tout beaucoup melanga tanga les critiques
tanga romain tanga nini bino pe botanga yango bien lokola bino boza basena basenti bosala masumu te biso nde bobimisa bata masumu jija biso na place ke nzambe ajige biso merci yo longola bazemi osalaki ndumba osala boyeboyeboye lelo okutana paster moko ayebisa yo ngwani liloba nzambe okufanda na ndako alibala omona keno masumu wana eleka yo sache le trop bien ke biso toa bata masumu okilo eza ya nzambe toleka ta yo omoni mabe oyo ya ngai yebaki kozala bamabe nini moko quelque part bokomelanga mpona yebi ke le jour botika kokomelanga naoza sur RH mkanzi aza sur rodrike te mais ntango bokomelanga bofinganga bokritike nga ematanga lisusu lorsque olingaka kofinga wana esalanga bien mais bokeba soki kamonika internet oyo naloba ngo ke nga na misala rodrike na ndenge na nga nalongo epa na biso ifasiki nini ana youtube mutu alakisanga koloba te mutu asimbisanga mikro te mpe kofinga mutu alakisanga nini bafinga bato te population na lobiki ebala bakofinga bato lokwa bino bolingi kozoba nga na nafinga motu te nazwa mpe na lituna émission nasala motu kozoba naofinga ye te soki moninga akoyi problème eliki aza ndeko na ngai ya théâtre to ya presse nazalaka na bango nasuki bango ata baconseil bango na lobi malamu sira bango me yanga bato bafinga nga to soki lokola youtube ezango na mozoba toke na bino ka na rythme yo ofingi nga na si ya commentaire nazwi siko kombo na yo ana afingi nga mama lidia nazwi siko miko mama lidia ya yo ela bango bongo un mot de la fin baoyo ya ngai bao basepela na ngai RH Mukanzu babalinga Robuki Mukanzu bosabone vraiment ka na chaîne na ngai Robuki Mukanzu TV bozala na toujours mpona nga bosoutenir ngai na baconseil na bino na baremarque na bacritique esalanga vraiment bien makasi numéro na ngai eza plus 243 85 47 35 230 plus 243 85 47 35 230 merci à toi Makiyumbo garçon fraîcheur depuis Belgique pourquoi pas à toute la famille que je vous salue à ça la petite sur un mot de béni pas ya fan na ngai bananyo bafana bakuna weza bananyo bambote na bino na ba appui na bino envers ngai ba conseil na bino envers ngai esalanga vraiment bien merci aussi na bandeko nyonso oyo bozwaka mosala la compartager la RH Mukanzu de l'émission et ça l'a vraiment bien makasi laisse-moi présenter nécessaire condoléances na famille na ngai le mutu de sabongo moko ya biso qui est cher na biso Jan Makila que nous repose en paix merci voilà merci quand on est na baki donc loko na loko za kana suka na ngoko mbula to pe film à Jésus ezalaka pe silaka mbula ya Noa ebetaka 40 jours 40 nuits donc nous on a des combien de gens na kosila nango sans plus tarder na remercier la Cléopâtre depuis London on est là Pimbo et pourquoi pas aussi à Salon la Source Salon Source VIP na kati ya London et pourquoi pas aussi à Baby D na kati ya London babi Mikolo RD Press azoliaka ba livre sterling na bosanité mokonzi ya héros hérité chapata na kati ya France na ozela ra kosola nga sola ba sola yo et pourquoi pas aussi à mauvais Sam Cook le nécessaire mokonzi ya livre sterling des bâches bio na bio donc pourquoi pas aussi assez spécial barbecue na kati ya Birmingham ngo grignoter ba cuisa bien ba poulet maillon ngo lia ba ngulu akapé na kati ya London kota kuna na assez spécial barbecue na kati ya Birmingham mais pourquoi pas aussi à maman Sengande motema na papa Gusto na kati ya Angleterre précisément na London wana pena couple wana tika na yo pour rumela et ça la CCC code donc il y a pas roi sans reine quant à moi je vous dis ciao et à nous revoir au prochain numéro ciao.